ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les refusés. Dieu, je vis parmi les étoiles. Oya komeka lisusu kosela matena ba ordre na ngai na kupesa ye condition maladie. Pardon, ça la montée, pardon, ça la montée. Rana pendaki déjà, na na ko expliquer ni ba condition. Yo, calme. Yo, yo ça va. Dans ce moment déjà, dans ce moment déjà, pour le planifier, on va passer. Passer la kilo. Ngai na yebisi yeni. Ngai penza ngai na yebisi mama, na yebisi. Yo yaya ke kwanza. Na yebisi ye, bokuzwa mwana musala, isenga kibozwa mwana musala po. Aya awa asala ka musala. Ndenge ye isenga ki abenda kusala musala. Ziko ngai mapeni, bolo baki bongo te. Omesiko biloba loba na yo. Ome biloba loba ndo panjeli ngandaku. Siko lobela yaya biloba loba yaya wana tiko aketi. Yo musala oyo zo sala wana za yo. Yo za musala ya pop tube musala ya upangusa ndaku. Yesali yeni. Telefone neza wapi? Penda telefone. Yam tupese ngai telefone na tsa credit siko uba ndakukangira ngai. Oya musala papa mpimo ndi biloba loba kuzoba. Bipapa uyeba ngai na sala ka mukolo. Bakangira ka pe mukolo pote. Ukaki mwana musala ya kishata yaka zelanga na benga lekina wana kishata basi. Oyo komi patron na Soki obenge azala pe kitoko. Soki aza kitoko tenga ipe awa kuzala pe te. Nenge kimisi yale na yo. Olobi nini? Tenga ipe awa. Okimise yana ngana ndaku kwa kitoko te. Yo to kitoko yo mkonzi yo patron fana na ndako yo ndo kitoko. Kimisela yana apa kitoko te kwa mwasi. Yo to kitoko yo mkonzi yo. Ba décision on a koma ko zela yo awa. Nzela no kono ndako ako. Ona nini awa nyango. Ngai na bongo. Sikala msala wala kuna ngala basongo. No hapo. Nda kumona ngai. Allô Odia. Oui, ngai na no vibration na bikana minute ya kaka siko vraiment na posa na. Na posa no vraiment siko vraiment. Salilio déjà au sepeli de au sepelité sepeli fidèle de Lucifer moto nzambe na batike oyo ozalaki nango bosenga na pesi mais ekomi sikoyo ntango yo mpe opesaka sacrifice na ngai.
esika sanité ezali. Alors, yeba kobanda lelo. Yopé, il faut qu'il y ait des esika sanité ezali. Chaque 0 heure juste. Okobanda koliaka nyei. Katwale. Jonas, non, ce qu'on n'aura pas hier, non, ya. Le zélanga non, wane. Bon, à votre cigane, nous va être au game sur Bali. Jonas, il vend la pouna, zélanga non, on a qu'elle n'en parle là. La mona ya, to soit na ya, comme ça, on a repéré ça aussi. Yo vend la pouna. Jonas, nous sommes à Lukanga, au soir, na soit à Benganga. Il y a deux années pour de sur Bali. Machine au fait depuis nango. Kubongisa loko ngai pe na yela kima kamba ya ba soki nini yo te soki machine na poudre soki fo yini pa na ya jali mutu ya mbongo aka kubongisa ngai biloko oyo ngai na kana kite yango machine ngo libateka ngo ba pili tuni. Moi je t'aime. Ah! Yesa na ngai yo yesa de Papa je t'aime. Patron mama ya mobali na yo. Você precisa de Maman! Te calme. Maman! Maman, yaka, maman! Yaka, t'es un patron allié! Ah, patron! Papa, Moi je t'ai mis. Attends! Moi je rencontre, pourquoi Pourquoi tu sais? Pourquoi elle est là, ni dans ton côté du Seigneur? Non, chaleur et Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu t'embolis, c'est transport. Tout ça, tu as comment vraiment chaleur. Bon bouteille, c'est bien beau. Papa, je t'aime. Et bon, il y a les papas qui t'aiment. Ok bébé, j'espère que ça va. Papa, j'étais pour l'église à Kalou. Non, excuse-moi. Arrête. Petit quoi ça papa? Que soit ça la carte. Papa, il Yo quand on éduqué moi, c'est quoi ça? Tu as la carte boy. Non. À ça papa mon colo. Papa, j'étais ma mukolo. Mais yo yebi ma comme papa, j'étais ma sala ah t'es chérie. Tika non. Ok, malgré ce papa j'étais ma ça. Ce qui n'a pas sala ah, ma ça papa mon colo. Ok. C'est bon. Une sur place à moi. Moi là que classe bien, attends année bien vraiment. On est quand même et papa je t'aime et elle bosse dans CPI parce que vous avez vraiment papa et que pour mon colo et natika qui vraiment na libota nanga
voyager mais comme ça pour les aimer mais ne kokuta ba amour santé et puis nous sommes vraiment kitoko on a félicité na zalaki nde na mutema ko supporter patron makambo eleka wana ndako na mituka na yo félicité mutema ko supporter patron ngai moko ngai na mona bravo akei pa camarade na yo oyo ya imprimerie FKD et pas ya papa Roger Capita na mutuka na yo oyo ya blé patron isani ngai njoto malene na wali papa Roger ajo pesa ye conseil bisi ye bravo jali mwana ya camarade na ngai na yebisa bravo gangela ngai na longwa na lubite na landa mwana mukete na ye pa ya mama Vieux que maman comment tu na niveau ya kuyebisa ngai na kubeta yo tangu brava komi na niveau ya kushimba mutuka na yo shuru musoso ko ya kukuta brava shimbi mukadi na yo ekubimbe na yo komi na niveau ya kushimba mutuka tema kusipa mais bravo ils allons mbala suka arrête yé na mito solo yo keka kama papa ça pas mukolo comme Teba c'est possible ozo éduquer mon homme parce que ngala silence ngala pesi kimi patron oyeka kana bi matériel bi na to solo ngana yo ti ale la makamba papa je t'aime c'est quoi ngala otinda mwana ke no eloko simba te yo maman ozo africain puis papa mukolo azolo bana ye adangela ye patron uti éducation ngono ça uti voyage patron mati Merci. Naya pesa nambo. Mais biso to la tante ya pa do sa no la biso pe nambo na era tu. Yokubalati okobanda kobima na mibali ya maboma Amen. Oui, na yameli suna komone swasia. Na uti kune pa na yo. Zate de batu ba mibike, zeba pense. Oui. Ça va, merci. Vraiment, ce qui est vrai, c'est les Nétan Nazar Kounate, partement na Tikiamo. C'est les Nétan Nazar pas cancer. Pourquoi papa? Parce qu'ils ont ma camisole et kanakati ya communauté, ils ont vraiment mal. En fait, Makaba et Arc-en-Ciel, il y a qui proposé une proposition beaucoup d'association. Et puis, ça a été association des autres églises. Ce qu'on a dans l'église, et on a maté ma retournée, on a la personnalité pour l'église. Il y a eu mon commencement, mais là, on a la nuit sur l'instrument qui va retirer. Boston, ça n'a jamais pour que à l'aise dans ce sens-là. Et la séance qui manquait, il 100 ans. Dans le Kanzame, bon, on a pour répondre. Et c'était avant-hier. Les amis qui ont rendez-vous. Na ke juste ko epa ya maman Arc-en-Ciel na kuti bango bazate ndako ya kufo mama et na kuti kiti zana ki bana non se reposer na zena ese kaza musikati afandi isilitima moi koni maibika so tamboli ni nzambo ba fatigue na etina nimba et nzamba melinga na stage azo révéler ngai makamona na mona te bana ba ministère Jesus nazo kende vision za nazo kende na kena koma liboso
nzela eza suti nzela suti kena ekatali te suki te molili liboso ya blagi te nzela emonana te mais nazongisa miso na nsima nzela lumière bango nyonso bato baoleka nameki kofonce na ota na lumière na molili nango pardon takebeti nazongi kote matiti moko wana natali biso te na nsima naomona toujours nsima nanga kitoko lumière bato bazoleka mais liboso nanga nzela eza te molili na pango sima mimiso peut-être naomona te natala bo plus mobi et nalingi nazonga te mpa na rien noki mongongo moko elobelinga ebengi kombo nanga nano mbala misato mongongo wana banda na botama c'est ma première fois et Dieu m'a parlé na haute voix lolenge natanga na makomi na Exode alobela bana Israël ngai lelo na bikia nzambe alobelinga benga don dédié dans les 3 fois mon fils nzela ozokende wana eza nzela malamu te nzela kufa ya bwino nzambe tanga talisi nango donc nakoki kocontenir puissance ya voix wana te nazoganga nazokita nazoganga e nasutuka boye etango mpe ntango namoni bongo mama nabandi kosambela ntango naosambela papa na dore nzambe nasutokaka boye ntoma atala bango na baye arc-en-ciel na mofete maka ayambi nga te tokoti na ndako ekosolesebo tokendela baozela biso mais bon nayaki na bolingo nyonso ntango naexplike bango place nameni problème bongo que Dieu m'a interdit à bokende nzela wana tokende te longo na bino bato moki et j'ai vite compris que ngana bango tokomi na ndela marche ezala kona ngana oloba portugais bango na baloba swahili donc ngana lobimisa portugais bango bayoka ngana loba swahili donc bato moki sur place et basuki na kotomboka te abisite ngana aza malheureux nakufa pauvre malheureux ni ngana aza dans le noir lelo baignorer le Dieu qui nous a appelé, qui nous a choisi. Et puis c'est une opportunité à moi, bien et ma prophétesse arc-en-ciel a soutenu à Benganinga na Kunaï, Balobi, Obanalelo, Babili, Bana, Yakomité, Basa Sounana. Et Basuki en a dit, Basundolo, Babili, Mina, Bafuta Souti. Donc, mon moni, j'ai dit décision. Na récupérer garantie alors quand on a posé un désir dans gagne on va profiter là aller là on a un problème maintenant pour les autres ça va papa le école on dit il va essayer de passer nous les ici là en tout cas pour les qui passent parce que les gens c'est ça bon tout est bon tout c'est ça pourquoi pas tout ça là nous avons de la solution comme de dire pourquoi on gagne sur un kilo on a sous-perdre un. C'est ça. On dit. Il faut qu'on a enseigné, il faut qu'on a certifié. Vous savez l'histoire de Job. Job n'en fait pas si maintenant mieux à tirer un sang de Dieu. J'ai mis pour lui ceux qui veulent les gars. Alors on me dit, il faut qu'on a assuré tant qu'il s'en veut de Dieu. Parce que les gens accès déjà ça débit habituel. Alors Josaphat na moment du tour comme la gana na moment Josaphat du tour comme la gana Josaphat a tenu à consulter na consulter Nzambalola. Dans ma consulter Nzambalola qui était en côté confusion na taille ba monite na ba mwa. C'est à nous de approcher ma bolonga si ya obele na Nzambe. De obele na Nzambalola ko atinda biso na elanga na ye to sale. Parce que bitumba oyo alobi bien na makomi alobi bitumba ezeye elongo ezeye biso alors toza na eloko obanga te Dieu toyebi te nzela oyo bandeko bakei toyebi te soki bakei nzela malamu to nzela soki bakoyokana oyo nyonso oyebisaki bango wana nzambe oyokela bango banzela oyo mais soki bakoyokela yokela nzambe ye moko moto osala justice donc eloko na koasire ekota na profondeur oluka nzambe tobele na nzambe eke nzambe wana akosa moto te atikala mpe na mema moto te nzambe wana aoyamina biso sur ce eza moko mpe ya kambo na yango naloba na yo
Ça ne tango sengeli mano to sima. Yes. Parce que vous avez premièrement dans un ministère. Et il y a des gens qui ont été pas ça. Donc, on a dit dans ma loba, mais on a dit dans le sang, on a comme on est aussi. Il m'a dit dans sa parole, il m'a rassuré de garder silence lui-même, il combattra. Moi, si je suis moi, ça pembe, moi, ça zangali kwanza. Alors, qui n'a pas tika la cause de l'ombandati. Oui, pour ça, pour ça, les alaka, na sombi zaralara, na sombi lipa, na pasoli, na tina katikati. Na yena on a pesi yo pesa la on dirait yo ne muto tselinga zaralara. Nalinga bon, nalinga oyanga ezalanga moko. Nakabula na muto. Maintenant yeki, ça les lokoté. Malgré la fatigue, même moi, si je ne peux pas me balle, vous allez pas dire la bande. Ça va, chérie? Nous sommes dans le monde encore. Lelo, nous sommes appelés. Donc, je suis allé. On a fait ce qu'on appelle ça. Oui, bien, nous sommes là. Il y a une dame qui nous dit Coco, Mogo, parce qu'on a mon gêne et ça va, chérie? Oui. Papa, j'attends. Papa, j'attends. Ah? Quand tu m'as dit, maman, bon. Tu m'as dit, maman. Est-ce que maman n'a pas trop de vie? Ah, c'est quoi ça? Maman n'a pas patron. Mais où est-ce que ah! Oui, maman. Saison vibration. Tu t'es qu'à faire la porte. Papa a fait la porte. Ah. Comme ça, ils sont Kota, 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 lia, celui que l'âme déjà dit. Que vous n'avez pas dit que moi, papa, moi, ça la bien fait. Oye la kanga wate. Madame, maman, moi la musala ngo yeyo bulubaki. Ah wate. Madame. Papa, je t'aime. Il a la kitty. Vous avez eu le bébé pour non, maman. Mais à Zakanda, maman, vous dosez na yo. Kikita. Ah, bolingo. Oh, chérie. Yes, oh, leki na ngai. Leki na yo, man. Minga na ibike yo bobo tamaka kanibale yo pe mona suka maya na saka na mboka yende na ibaka bongo yeli susu asasko nani par rapport à yo na ye tout ça. Oh vraiment moi na ya papa na ngai. Papa je t'aime. Mais ça pas na biso qui tient Maman. Mais Zakanda na olingini na mimi na yo mai. Mais non lo baboya. Papa papa o ya jo lo baboya. Ko kipela ngai te. Ngai moko pe na mona ke ngai mutesa ka be. Ya bisanga ida yeda yo mai. Na le bien o kumele loko teto o kumele bien. Papa kende na kuna batu ba solo la ko papa. Bato na ngaki na shenga njela po ifuna kende pa ya honorable pakinga nini ataba kutuba. Oyi ya parti dynamique. Nalinga na kende kuna po abenga kinga ipona lisungi moko. OK, merci papa, je t'aime et na ko sepela makasi. C'est vraiment rappeler ngai soko OK kotala honorable na yo o le capé et pas honorable Serge Tempelo. Serge Tempelo. Voilà, o alibula zeluana. Serge Tempelo wana zaka mutumalamu. OK, oui bien. Uninga ya pakinga nini? Voilà. Et puis atinda ki ba poli. Honorable Serge Tempelo numéro 100. Ça va. OK. Honorable Serge Tempelo. Ma papa wana zo solo là. OK maman, soyez encore le bienvenu ici chez toi, hein, ça la malaise. Kolanda papa wana titoko ta le sana. Allô. Papa, musala bosali selanga ya mote? Te, na lobi boy. Musala o madokana na bino fu bosala ya mbosa. Jusque là bosisi le côté ngana ki na sali visite kuna. Na mona loko mama longa bosali te.
te okospike nga nini okospike nga nini oyike na gaspiller bambongo eza ebele mutuku etiki basima mais jusqu'à la bosala o moko te ingénieur na bibongo nga nde mokolo musala nakina visiter musala eko avance te musala ezo nga nde na expliquer que musala ezokende te nabaki bien de niveau mais jusqu'à la boaka na niveau moko papa napesi mbongo nasali nyonso na niongo na bino te nyonso bosenga nga na osalela bino musala wana efo sila avant deuxième niveau fo sila po ingénieur grâce attitude fo ayana po akitana équipe na basala installation et puis là visiteur ebele fo baya papa musala bosasela nga wana eza yango te napesi bino kaka une semaine akuta déjà deuxième niveau wana esili karo makambo nyonso ekoti président grâce à panda tizili ya salingi installation makambo esili boti komanga ba complication oui 2 semaines apesi no une semaine 2 semaines te nanga na besoin une semaine apamba te bosa musala bien te boye vraiment boko décourager nga makasi même ko benga bino prochainement et kozala malamu te nanga posa musala nesi la po fondation GTM ya Gédéon Timbila les managers bana besoin ba visiter bana besoin ba appartement ba bureau na bango et puis boss Jackson Nosuwei avait besoin de louer appartement moko pour faire ba activité na vraiment bossa musala qui est dans les bons et ça la bien oui Kota OK merci beaucoup Kota merci na personne sous confiance ingénieur bossa ma bien c'est ça yaya baleki yaya de yaya baleki de yaya yaya nzambe ozolokumi nzambe merci nzambe yaya boni yaya nanga nzambe merci yaya osepela présence nanga te yaya nzambe merci nzambe yaya nanga bapasi na biso yaya na okomprendre te ya présence nanga lokwa ndeti osepeli te ya eza nini ya ndako kitoko boye vraiment yaya ngaleki na sepe vraiment na ndako be yaya nini na mweza nini yaya mtu ana pesa kitoko boye epesa lix boye ananga ya so problème eza yebisa leki no te yanga mbala to fumana sima yana ngai Nam na koti na esengo na muzi mandako ya na kitoko bwenza mapamboli yaya mais na koti awa na mona yaya ngo on dit osepeli te eza nini ya nanga yebisa nga leki no yaya nene sengo yaya nene sengo na yo tuni kutu ya na Jonas ndi na yebisi Jonas zelanga nga na kene no pa yaya o to kosola ndi na ko pesa o suite na ye awa na kuti yaya ngo on dirait asepeli te yaya eza yule nini yaya ngai fidèle Lucifer moto nzambe makaba tango yango wana banda siko musala sikoyo makaba musala
arc-en-ciel. Bonjour papa. Bien papa na. Ya lobela te. Zena zana ba kiti to sola. Merci. Merci maman arc-en-ciel. Justement à propos de Makambo, qui na pasteur Don Didier. En tout cas, pasteur Don Didier a eu singa qui est finga qui est en plus de la communauté. Alors on a eu merci frère Daniel. Moi ni batu mususu babota mana mokilo ko babonga te. Tozo chance na bisu elie. Toke to beteli pa ili solo. To beteli na ndenge to pa ya boye. To bondeli alingi te. To manquer respecter, to fingi pa ite. Na yebisi nde ba vérité. Na yebisi yo soki solité etali yo. Ofonda kana via boye kako mata mangenge ko mata luzizila via moya ngoyo biso to bandaki tala nde sikole no nde to komi le na komi na bambongo na nga na komi na ba container na nga na komi ko simba bambongo na simba te na komi mona potelo pa sikoi tala na via zana asaka lelo lobi ko lela ko tana ba wenze eza propre te frère Daniel oui et surtout na te frère Daniel aye a poto ki ne pas mutwana ote na ketu te na ziba vision on a kena ngati na ziba vision ngate moyena kende exact ngalo ko mutu abengisi biso mutu akosunga biso ye wana oza ba vision okoza ba vision na ndenge nini il fallait tokende tokutana na ye asunga biso to mona ba rido ekatana na kati église ezambi on a kete na ziba vision mabe bino bokende na mona ngoza nzela mabe bino kozola ngalo binzela mabe exact nzela mabe exact biso tozokenda tikala kibubola na yo na chemise no moko na makolo ya Jésus lati na makolo yo nde okotikala nango libela na libela biso tokenda biso na frère Makaba to manke yete tala lelo ba vina biso nde ebongi te ya bande okanga biso poto bonga te tozo meme place amala mo te to meme place amabe yango totiki ye atikala na ye to komina banzela na biso mosusu na frère Makaba mabeni to salaki to manke respecter to finir ya pété hein. Merci maman. Ça la première fois on a son en tout cas ça n'a pas si ndenge to zala kana communauté to kabwana kaka makamoko uka ya mukie alors beneza kitoko te c'est qui ça la première fois on a son na moni pesa be ide moko bien eza ide mobete mutu aye kwa sunga communauté hein maman ah pona ngana ça d'accord pona ide wana. Mais maman, on sait le fond, on a aucun soin. nayebisi yo boye makambo nyonso esala na koyesa motu te soki kaka oinforme motu nayebisi yo boma yo okinga yoko nini ofai na sebo na yo mona mbula ote kutanda
Maman nanga. Na tellement laissé maman ma casse. On y va activité. Kitoko makasi. C'est bien. Ya makasi. Ozo respecter ba condition ya fidèle. Ya makasi. Sala ngonya. Na sala. Ba wu de maman na to sala. International era. Esolo. Sala ngonya. Asali ga oya lingaki. Na wese na respecter condition parce que doit na choisi to ça sunu na choisi ati tu connais soit pesa ngana nani boma na bimina maman toi na choisi faut respecter kaka tala kaka surtout do ko dana nzela ngo doit na choisi maman na choisi en tout cas vraiment ngai na signé na doit déjà oui na nga tikali oui donc na suna le monde ko boya te parce que fidèle a komisinga mutu donc na no penser le quoi ba condition oyo soki nasali yango nakokufa vie kobeba me namoni ke après ezaka kosala yango naza bien kutu namona nde babakambo naso niveau aporte ezofongwamela ngai na miti oyo bato babengaka na états-unis bato bayekoni apa totiela yo billet il faut oya awa na états-unis nde nafandi boye na église badi bofrane mama nde naza boye na mosu nakonta nsu te nakoma otiaka na bapanier nakoma otia kaka soki nasimbika boye mbala moko nazesa su te nga fidèle na otika fidélité tina suka tina ti nga na ye eza bien vraiment même kozala na esala mabe naza na proposition moko eza malamu yo elanga makambo bien nga vivuna lelo makambo bien na proposition moko ifo nakotisa yo na fondation GT na koti na fondation GT parce que nga pe naza kuna fondation GT mona fondateur nango eza Gédéon Tilibula le manager yesolo na koti si président grâce à Panzo Titi na koti si maman Rebecca le mwanga femme d'affaires muta simbi charge ma ba nous c'est Rinkoli na koti si honorable Serge Tempelo et puis na koti so boss Jackson Oswey parce qu'on a peine à pousser yo sani o sa deré wana beaucoup na wana besoin ya batu nyonso pona minute oyo nanga na kota so madame Francine ya mode oyo atongaka betaka ba biloko na lataka makasi wana ona lataka wana donc yende fa motongela po kuna baza mingi pona kosunga ba veuve na bofele donc kuna bolingo eza pona ba veuve na bo moni bolingo ka solo eza kuna na fondation GT ya solo pensa ya mouvement na ngena koto mama na ngai yaka to esika ngana zali po sala ka wana parce que bana besoin ba soutien ba prière na biso to maka bango to teka bango bolingo nenga nezala kablo kana nyoso éviter soki okosala d'accord una proposition nakoboyete fana kotango fana kota place yo zali falinga nazala natika ka nzela natika ka place kaboy de jamais frère makaba la linga ko fa lero ilanga makaba boy na sepela makasi sara bongo vraiment eza linga na solution za bien donc ba jogo demu yebiye la base et puis na bosante to sala activité mo to sala mana muta filmer bango za ingénieur jour saint yesolo na ipa ko tima kama je jour saint na kati kuna makambo ngo wana amour de Jésus balé 13 asa wana donc asa wana fondation na to ya vraiment mama na to cha bongo pona ba prier na ngana yo fidèle Lucifer moto ndambi
Trahi, Fidani, Lucifer, Moto, Nzambi. Et pourtant, bazali surtout moi nanga ezana mukie mais je sens musala ko ningana ko sala ba biloko mo bo Dans la vie, il n'y a pas de sommité. Bienvenue le caca les chanceliers. Yémona papa meta. La mama ida elena. Fils meta.